balandi King Mago, le roi des magazines, meilleur venabino. Bisika nyonso bozali kuna na Congo Kinshasa na Congo Brazzaville le peine ba pays Europe ba bozuli bakumalamu ya kolanda biso esengweza makasi na ngamu na biso ya kokuta na bino lisusu pona kosala bino musana o deja to signa banda kala kasi botika to fungola basango na biso ya lelo esengeli boye ba ke adoption ya projet de loi électorale esalama ki kuna na Assemblée nationale moko na lobby bozo ba détail na commentaire ya Jimmy Makola. Loi électorale ya République démocratique du Congo ezalaki lobby adopté tard na soirée ya lundi na Assemblée nationale. Projet de loi oyo ezali na ba innovation ebele na kati na yango. Bongo parcours nango ekozala boye. Ekozala transmis na Sénat pour na examen ya seconde lecture. Après ekokota na commission paritaire na simande ekozala promulgué epai ya chef de l'État ya République démocratique du Congo. Kasi sengeli koyeba ke adoption ya loi oyo ezali na ba controverse ebele entre ba députés ya opposition na oyo ya majorité na 3 points oyo. L'essai de représentativité électorale, cautionnement par siège, pe machine à voter. Ba consultation ya ndenge na ndenge ezalaki organisé pona ko planir kasi simaki kaka te ba divergence ezalaki makasi koto ya ba député opposition na oya majorité. Ba député opposition ba sengi boyi que seuil électoral ezala fixé na circonscription électorale. Ba sengi pe lisusu ke ba réduire caution électorale. Côté ya majorité ba lobité seuil électoral ezala fixé na niveau national pe ba bakisi lisusu ke caution électorale ezali nango abordable pe machine à voter ezali nango te na loi électorale oyo. Na ba divergence wana nde ba député opposition ba bima na bango hémicycle batika ba député à majorité na commission PAJ oyo azalaki ko continuer ko pesa rapport na niveau ya plénière ba député opposition bango nyonso ba bima na bango mais loi électorale na suka nango ezalaki kaka adopté avec impact na idéologie. Pesa passage. Quelques députés provinciaux bakendaki lelo na siège na bango pona kotika ba candidature na ba poste lokola rapporteur adjoint pe questeur nyonso kaka pona koluka ko reconstituer nouveau bureau ya assemblée provinciale ba détail nango bokozwa na édition na biso ya lobby bosengeli boye balisusu ke ba veni mingi ya ba direction ya Bokassa na commune lokola Barumbu pe Kinshasa eza ya kobeba makasi population ba lobby. Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Contrairement na ba ville mususu ya minene toyebi nanu kaka ya Afrique, soki okomi na Kinshasa foyo kapasi makasi pona kotala eta nini ya banzela oyo capitale ya République démocratique du Congo ezali na yango. Po tozwa nanu direction ya Bokassa na ngambu ya commune ya Kinshasa pe ya Barumbu botala bino moko eta oyo baveni oyo ezali na yango souci. Population bakoma kotambola mupandi pe koluka ba formule mususu e kosala bango basala ka ba entrée pe ba sortie na bango. Po mingi ya baveni epola mai nde koma commercer na baveni oyoyo. Baka niveau ebusha bangungi kutu ezalaka lisusu ya kolobela te koma na yango normal. Régie des eaux pe na part na ye azali na charge po mingi ya batio kotoyo etoboka bota na ndenge mai esopa na kana yango ya ofele. Mituka ekoma na difficulté makasi ya kokota na bakwa oyo. Mingi ba moto to pe ba grand car. Et pourtant bazali pembeni na centre ville. Oni mai oyo ezako tutolo belate parce que mai oyo etonda ça fait plus ou moins soki 5 ans yango mai oyo etonda awa mais l'état congolais asalaka eloko moko te. Tubenga bourgmestre na biso aya awa sapo kalimasi aya awa ameka kuya kaka awa me asala musala te. Iye akoya ndenge nini ayebi ki aveneza mabe akoya ko muntu ko na yeko kota wapi bon muntu ko yeko me akoya ko sala nini me ayebi ki za mabe mongo wengo ba ke ba yebi te ba yebi za mabe mais le condamné zo regretter ngande avenir munene lokola oyo vraiment ezala pensa boyo pesa ya pembeni ya ville
esika bato nyonso bapaya bakouta mokili na mokili bazoleka na kaka awa. Bakonzi ya gouvernement central Léo Sommet André Kimbuta solution soki ezwami mpo na badirection na baveni mingi ya Kinshasa ekosala bien po oyo ezali image ya mboka nde eza kofingama contrairement na baville mosusu kitoko te. Direction ya Roi Baudouin kuna na commune na Masina eza kaka kobeba mai potopoto eleki population ba réclamer. Direction oyo bozali komona ezali salite boye mai potopoto ezali nde direction Roi Baudouin awa tozali na commune ya Masina. Direction oyo nde ekotisaka pe bimisaka population kokoma tina ba Petro Congo ba misusu tina sans fil kasi botala etana yango mawa pe soni nzela ebebi ya kosakana te mvula awa ebeta te nzela oyo ezalaka kaka boye difficulté makasi pona bato mituka même bata makolo bakoma kaka na file ndene bozali komona boye même ba magasin oyo bozali komona nyonso ba porte kangama ezali ba magasin opérationnel mais bafongolaka lisusu te po soki bafongoli kaka boye mai nyonso ya salite oyo na kati ya bamagasin ezali kosala bango bien te bavandere oyo bangulu baprofita bamona salite oyo kaka nde bangulu balelaka nyonso esalamaka kaka awa ezali kosala bien te na mikro ya King Mag boyoka ndenge balobi batu babaka bafulo te ya konsena mbula soki ebeti nde mbula ebeta poto place nde otozwaka mo babiloko baneti babilo ete ya nguba oyo nde tosaka koto oyo mpona place yokomaoa pose batane prince awa banzela oyo eza kaka esengaka batela biso mpona likambo ya nzela oyo mpo boye si tolembi biso mo tosala volonté tobongisa nzela oyo malebele ebongaka te tobongisa na façon nyonso ebongaka te donc tolembi mituka mpe ezobebisa yango lisusu donc mbula mpe eyebasama toleko toyebasama kaka esenga bakonzi ya mboka batela biso likambo. Bakonzi ya municipalité ya Masina kobongisa direction Roi Baudouin oyo ekosala bien makasi pona population mingi bautaka na bakati babimaka pe kitoko yo wapi pe eloko mosusu ekomi koderange pe direction oyo mituka oyo nyonso bozali komona oyo ya minene oyo ekoma 19h-20h kokoze insécurité moko ya makasi na direction oyo en tout cas mama bourgmestre soko tie mutu na makambo ya direction oyo ekosala population Masina kitoko makasi pesa passage. Na quartier mama yemo na commune na Monga Fula ba éclairage public ezalaka te molili eza makasi bolanda commentaire. Manque ya ba lumière publique na ba commune mingi ya Kinshasa ezali komatisa to ya insécurité. Quartier mama yemo na commune na Monga Fula botala bino moko ba poto ya lumière publique ndenge etika nango échantillon malgré que courant yaka mais ba poto yo courant epelaka nango susu te molili moko ekota kawa soko komi 19h moyen ya ko circuler malamu oyo ezalaka te po bato ya mabe babombanaka or na bandaku courant yaka baagence SNEL pe balekaka na bango butu moi mais bakipaka na bango te ba lumière publique oyo population akomi ko réclamer po insécurité ekomi koleka. yebisa bakonzi batele biso likambo ya bakura public eza te oyo ya ndako ya domestique eyaka bajour mosusu bakataka omoni eye na butu 6h du matin bakati bayebaka nini bakosala baya babongisela biso babiloko mpo mwa crime edimi bakonzi ya SNEL kotindela bato courant na mapangu eza nango mabe te koyepe kozwa bafacture koyepe kotika bafacture eza mpe mabe te kasi lumière publique ezali important bapoto ezali basinga ezali esengeli boya kobongisa pour que population bakokaka pe kocircule ata na butu na kimia mpo na molili eloko moko ya malamu otikala kosalama jamais donc bopesa passage. Héritier Kanu na Jires Lutau bazaki kuna kaka na commune na Monga Fula pona kotalela bino condition nini population ya quartier mama yemo bavivaka na kwa wana Tolanda. Soki ozwaka tan ya kokoma na bakwe mosusu na ville province ya Kinshasa te
kasi grâce ya King Mag bareporter na biso bazali kosala mosala makasi tina bafefon mpo na kolakisa bino bakondition nini oyo population mosusu bazali kobika na yango. Tozali na commune ya Mongafula, plus précisément na quartier Mama Yemo. Ya koyeba ezali eke quartier oyo ezalaka bongo entouré na érosion esali sikoyo bambula ebele. Population ya quartier oyo bazali na pose ya biloko ebele. Mai ya nkelo oyo bozali komona yango nde bamelaka kolambela pe kosokola. Kolamba kutu babala nde bankoni po basinga ya courant oyo bozali komona boye likolo ya banzete ya bambu. Échantillon courant eyaka 0h pe ekendaka na ba 6h. Ya pasi ezali ete quartier oyo ezalaka ata na centre de santé moko te mpona kozwa bongo basoins médicaux. Pe mpona kozwa éducation bana il faut bamata na ngomba mpona kokende kelasi. Kasi atako bongo bazalaka na esengo po kolia epozaka bango problème te. Mabele na bango ezalaka productif na ndenge moko ya kosakana te. Ndenge bozali komona batomati ya kotela boye pondu ya kitoko pe matembele ya kitoko. Donc baliaka na ndenge moko ya jeté. Kasi nzela nde epozaka problème kote oyo po base deplasaka na difficulté moko ya kosakana te. Yango tokosenga kaka na ba autorité compétente babwaka nanu liso kote oyo po quartier Mama Yemo ba vivre pe révolution ya modernité. Pesa passage. ONG SRI ya président Simon Ikamba bateli bino promotion ya makasi olingo kende Canada kimambangu na prix mukie bazawana disponible pona ko faciliter bino tolanda commentaire ya Medar Helonge image ya Mardoché Kasiama. Simon Ikamba le tout puissant SRI le Pink King SRI Mopange na promotion pour le voyage ya ba Congolais. Pour la fin de l'année ya 2017 oyo mona Congo yoka. ONG service réussite international et memel bino mopange na promotion pour le voyage na bino. Olingo kende Canada, États-Unis d'Amérique à partir ya $1000 ya pamba ba démarche na yo nyonso ekosalema kitoko. Olingo kende Russie, Brésil, Cuba, Turquie, eza l'État Schengen mobimba, Afrique du Sud to Tunisie, eza la paix olingo kende Dubaï to pe bamboka misusu, eza la pona ba étude, tourisme, commerce, soins médicaux to conférence, pour contacter na bino kaka ONG service réussite international, ya président na Ikamba Simon. Tala, à partir ya $500 ya pamba na fin de l'année oyo, on se retrouve na Tunisie, au Kotanga Polobi. Okoma cadre ya moko yo kitoko grâce ya ngolu ya mosungi ya peuple congolais, Monsieur Ikamba Simon. Papa, maman, meilleur héritage, okoki kotikela bana na yo ezali ba étude ya qualité. Yango wana ONG service réussite international, champion pe number 1 na masolo ya assistance pe ba démarche ba visa e bengisi bino boya ebele boya kolugela bala na bino ba visa bakende kotanga na étranger. Oyo ezali mopange na promotion bokoki ko rater te na $500 ya pamba on se retrouve na Tunisie pe na $1000 Canada pe États-Unis d'Amérique monio. Bonjour adresse avenue Pascal Taboulay ex Tombalbay numéro 83 quartier Golf na commune ya Gombe na kati ya studio Ndiaye na RTNC2 en face ya INRB. Bokokuta mususu na avenue Colonel Beya numéro 24 commune ya Gombe en diagonale na quartier général ya Armée du Salut. Et bongo bana changwe na boulevard Lumumba numéro 25 quartier 1 en face ya Bicalbitus référence immeuble Tyrannus na arrêt Apocalypse wana oza mobimba. Bana Congo occasion oyo soko raté yango o raté pe mikili poto o raté pe kokoma cadre mikolo ezali koya pesa passage SRI nyonso na facilité.
Maître Faustin asalaka baevre na menuiserie na ye ya ndenge na ndenge oyo atiraka bato yango mpe interesaki Jimmy Makola toujours na système ya article 15 Tolanda. Article 15, maman, débrouillez-vous pour vivre et au Lukaka. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15, idéologie ya bakinois ekosilaka jamais na République démocratique du Congo, pe na ville ya Kinshasa capitale. Awa tozali na atelier ya Maître Faustin na commune ya Lemba. Maître Faustin oyo ayebani na musala ya menuisier de carrière, asalaka ba art ya ndenge na ndenge na domaine na ya menuiserie. Lokola ba vitrine ya toutes sortes, ba pot de fleurs awa nde yindaka mabe, ba pot de fleurs électriques na tiroir ya mai na cadre toujours ya design. Musala oyo nde permetaka bango ba vivre na mabota na bango kaka ndenge bozali komona bazali kosala yango boye. Ti bakosilisa bazwi yango ba exposer yango ewumelaka kutu te, mutu akolekaka mbala moko azwi yango akecha na ndako po eza na design ya kosakana te. Na mikro ya King Mag, roi de magazine, boyo kanenge balobi. Biso tozosala na babois massif, babois naturel. Yango tozosala. Alors, pour la bois naturel et beba, je crois que ça la presque donc plus d'un siècle. Maintenant, problème est entretien, il y a moto oyo ya kosomba eloko. Eloko za la cannabis presque ba mindo entretien et za la cannabis. Donc, ce qu'on entretenir les locaux très bien, il y a les locaux qui durent plusieurs années, donc c'est ça que nous avons art, nous avons fait ce que nous avons fait. Oh, ils ont pour des fleurs, ils ont les locaux, ils ont un salon, parce que tout le monde va y avoir utilité dans l'hôtel. Donc, si vous avez tout le monde, mais ils ont pour des fleurs, pour décorer peut-être le salon, nous avons la possibilité de décorer le salon. Sinon basalaka oyo tosali pot de fleurs en bois net oyo basalaka ya vitre oyo biso représenter yango en bois. Kasi yoka te yo muto fai na ndaku osalaka eloko te ozali kaka kozela mame wapi fufu na ngai. Maître Faustin azali mpe kosenga na bino boya alakisa bino musala oyo ya yebi po susi na ye eza ya koforme ba jeune batikala mpe bayeba métier oyo ye asalaka po yango mpe elongola esprit ya sopeka sombelanga pesanga kabela ngai pesa passage. Direction Shaba na avenue Ngiringiri eza ya kobeba makasi surtout ke bamvula ebandi bakonde sengeli bosala eloko bolanda commentaire. Na commune ya Ngiringiri, na direction Shaba précisément na avenue Ngiringiri, nzela eza ya kokufa kaka ndenge boza komona boye. Makadam nyonso esi ebukana, mabulu esalama na ndenge ya kosakana te, mai nde ya evanda ekoma lokola liziba. Awa soki obwaki ngolo moko, après une semaine, obibisi bango nde na kati ya bapanier. Botala, nenge mituka eza komela mai surtout baketch oyo pasi ya pamba bota mususu kutu ndenge mikufeli po mai ekoti partout ekomi ya matindika. Wewa pe azwi na eli babe ameli deja mai mai ekokweya na eli susu lokola libulu ezalaki na kati na mai moya mona malamu ezali te biloko batu epoli. Avenue Ngiringiri oyo ebebisi mituka ya ndenge na ndenge, ba chauffeur baza kolela babite bakosuka na ndenge nini po mikoleleki kuna babongisaka yango meti lelo ezakaka ko continuer ko beba basengi na bakondi secours. Bakonja mboka batala biso libulu oyo ata mabanga basopa esimbi te nyonso elimwe wana ozomona donc soki pe kisimba za awa tozoyeba te baya babongisa biso nzela nde batiela biso makala place po biso tokoma mpe ata tolobi mpo bakonzi basala na bango elomo te biso bachauffeur tokokemba ante veste ya Ngiringiri na ya Bumbu bango bamona atala nzela ekoyi mabe aza so ya 0 mètre awa eloko moko esama eza te donc toza eloko oloba na ye moko témoin. Gouvernement provincial à Kinshasa, toyebi ke kin eza munene, mais esengeli kotala tala nenge bobandi misala ya kobongisa kote mususu, esengeli pe botala ba commune po population bazolela makasi, ba chauffeur piaka na piaka pona na kolinga koleka na nzela ya mabeboye. Pesa passage.
nazonga boye sia minene babi magazine na solo waya ba magazine eza bongo King Mag meilleur magazine waya ba magazine bana Congo bana Brazza bana Kinshasa wana bezele kono yebana oh nana boutique yaka oh nana ligablo yaka oh nana restaurant nana terrasse yaka na King Mag waya ba magazine ya panadi sia baka. Tokomi na suka edition ya somo kona lelo soki bosepelaki na yango bopesa merci mingi na Rais Muso abendaki biso ba image kuna na montage tozaki na die merci Mundele Anyo Mabengo Vini Fax awa na edition esimba makepa ya Jimmy Makola toloba lisusu nini kaka ndenge toza ko beta tolo mikolo yo esike za nango kaka moko na King Mag kotoyo Bokondi kotoyo Victoire biso na kati todondwa King Magoyo, goût, pesa passage.